Match indi. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tu sais qu'il frappe encore fort. Paul Kagame Aleli. La récupération de Alimongo. La récupération de Kibumba. Kibumba est en porte de Kigali. Nini kokomela Paul Kagame. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Bodi, numéro 15, dans la commune de Limete. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations. Voilà. Match indi. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tu sais qu'il frappe encore fort. États-Unis d'Amérique. Le masque vient de tomber. Communauté internationale dans la politique nini oyo Tshisekedi ameni a bloqué monde. Paul Kagame aleli, Emmanuel Macron aleli. Menanga mosusu bisengo na bisengo. Na yebi sakabino awa makambo za koinda. La récupération de Alimongo. La récupération de Kibumba. Kibumba est en porte de Kigali. Nini kokomela Paul Kagame. Evita Kamere. Après si me konzamoka des conditions. Il n'a pas de Tshisekedi. Après si pays sacré n'a pas député conditions. Nini le cas na yebisa kabino. Tobokoli bakosi. Ozi kose tena na kose komi kolukali ayo parce que ayo kinzala. Opesi mutu beki lokola zalaki na beki te bandai kotambola te. Tshisekedi ezwi beki apesi batu. Batu wana bazwi beki bakomi otambola. Bakomi pe koloba. Bana mboka nyonso baza na esengo basepeli. Rencontre ya Tshisekedi na absence ya deux personnalités. Oyo tolobaka ba nationalité douteuse. Parce que peke tokomi oyoyo toza lisusu na tante ya kotia mai na munoko. Tokoyeba nani aza nani. Lika
Kamotali changement constitution Tshisekedi na Mindambo. A quand même appelé na mouté parce que Congo eza ya ba Congolais et kotikala ya ba Congolais. Biso toza famille Juif. Toza bayuda. Atabo mati. Atabo kiti. Suka bokotikela biso mboka na biso. Tolingine esprit ya mutu nyonso ayeba ete tozana bitumba mpweba bikamwa kokamwa tozana bitumba nyonso ya monde etelemeli biso tozokufela baminere na biso tozokufela bomengo nzambe apesa biso. Mais quelques individus bavena oyo bayakoya na kimukolo lelo batelemi balobi non Tshisekedi amekala Congo te. Hey, nana koyebisa bino eloko moko Tshisekedi akochange constitution ata bomati bokiti Tshisekedi a changé la constitution. Ma question quand même na ba condition pour ça qui me konzamboka. Yeba yango ke osuki. Na yebi sakabino mwana mboka Tshisekedi, mwana mboka Cédric. Akotaka na tous les chambres. Pona koyeba ba information nyonso. Mais lelo na memeli bino. Sango ya mawa oyo kamere amibimisi bolumbu na miso ya batu na miso ya Tshisekedi azopesa président Tshisekedi condition nde yango wana omonaki na rencontre oyo esalemaki samedi président Tshisekedi na badepute ya Union Sacrée. Absence ya badepute ya Vital Kamerhe na absence ya badepute ya Bachilukobo. Bachilukobo aza sikoyo na Chine. Someza na Chine akei. Mais pona nini badepute na bakendaki ko représenter ete. Tomonaka awa soki baza na présidium ya Union Sacrée. Batindaka ba délégation. Mais likambo ya munene kwe na mboka Bachilukobo poa na ye na batu na ye ya parti na badepute na ye mutu moko te participer le samedi. Kamerhe aza awa na Kinshasa a déplacé te na ye na famille politique na ye ata mutu moko te akomi. C'est que la kisi déjà que makambo eza. Yango wana rencontre ya mokonzi ya mboka. Oyo bakutana kana Kamerhe. Récemment awa. Kamerhe abima mutalandaka media. Azoluka chaîne aloba. Mais Kamerhe abima ba chaîne ekomi koluka Kamerhe akomi kokima. Nzoka nde ayoka son. Et Tshisekedi azalaki prêtre ya koyebisa ye ke ndenge koki to changer constitution. Ne yoka Kamerhe oyo toyebisaka bino bandoki. Kamerhe donne président Tshisekedi une condition. Ce qui a changé constitution, a changé constitution. Mais il y a un lima. C'est que le président Tshisekedi a eu sa Kamerhe et un lima que na 2028 Tshisekedi a postulé. On a pris la condition il y a Kamerhe. Pour que Anima ko accompagner mokonzi ya mboka pona likambo etali changement ya constitution. C'est la sikoyo kana yebisi bino lelo eza ba mama na likambo pe ba mbodi eza ya masekite. Mama na likambo eza
Kamere apesi condition. Tshisekedi andima avant changer la constitution que Kamere a accompagné la constitution. Na 2028 Tshisekedi a postulé te. Nana yebisi Kamere que 2028 ekozala na élection. Bongo référendum Kamere abosani que tango toko changer constitution. Nyonso tu makambo nyonso ekwe kadik. Tobandeli en zéro. Likambo nyonso lokola Kamere ayebi makambo wana nyonso nde omoni atelemi de alobi na président Tshisekedi parmi équipe oyo bakochoisir bango pour que basala makambo etali commission wana. Il a proposé 24 personnes. 24 personnes à Kaboli Bango na 8-8. À la place Kindoke Bandi. À Kaboli 24 na 8-8. Première catégorie. Béo Kasiko Kindoke. 8 personnes même dans la société civile. Est-ce que bino bolimi 8 personnes parmi bato bakozala na commission wana Kamere ayebisi mokonzi ya mboka pour que bango mbale bayokana azwa 24 personnes na 24 personnes akaboli bango na 8 ya liboso babima na société civile 8 ya mibale babima na église catholique na église protestant. Le reste de l'église wana nyonso babimisa te. Et 8 mosusu babima na assemblée nationale na sénat. Nde basala composition il y a 24 personnes oyo bakozala. Ça veut dire aux la société civile, aux na sénat na assemblée, aux na église catholique, na protestant, au koleka na commission wana te. Yoka idée. Pona nini ameni na idée wana ya église catholique. Parce que bayebi que amongo azawana pona ko bloquer mboko. Na yebisaki binowa Rwanda Kigali bazo massacre biso na nzela Paul Kagame na mbongo kei na Rwanda akeko yebisa Paul Kagame a félicité na musala kitoko. Et Paul Kagame azo sala musala ngonini ya koboma peuple congolais. Yele tozo église catholique to tsa bango na commission ya changement ya constitution. Yango bino bozo Tshisekedi akomi maladi aomela ana mbeto hôpital. Oya kozwa penza église catholique na protestant acha bango na commission wana bozo Tshisekedi aomela. Bokanisi Tshisekedi azomela. Yo mutovani na distraction bayebi sio facha zobela kwani mabetizi yabo ndio moni Tshisekedi alobi NON makamwane ko simba te ezali kama mboka tokoluka ba notable ya mboka bato mayele ya mboka bavanda baluka solution ya Congo ba proposition ba bêtise wana na linyango te. Tshisekedi na Kamere bakabwani bayokani te. Nde moni Tshisekedi abengi ba député nyonso présidium nyonso ya Union Sacrée
aye koyebisa bango oyo andimi kolanda vision na ye te alobi yango na lingala toka mwana na mwana avanda chez bango mpona Tshisekedi azozwa part ya Congo d'abord asalela nano mboka oyo bino bozoloba etali ete ekomi lokola makelele ya ngungi na litoi parce que Kamere asilaki nani apesa Kamere ebeki Tshisekedi na mawa na ye asungi Kamere apesi ebeki lelo Kamere président Assemblée nationale na deuxième institution ya mboka betobelelaki awa badepute bosala bongo te bovote Kamere te bomoni retombe oyo mboso kodi ya kwanga levaya papa azalaki wana bapesa ye bonga vanda yenga nayebisi Kamere walai azolongwa na poste daya Kamere abandaki koluka moye ndenge aza wana akomi koluka moye kima na kosanga na service ya ner deuxième bokinisa Kamere te parce que akomi déjà na étranger bokima ndenge aza wana alingi akima il faut bobloke ye Kamere akima te bino bovandi Kamere alingi akima naosengala baservice nyonso Kamere akima te toza na komba kage parce que époque yango mpe alobi boye nzambe Kamere azoloba alobi Tshisekedi ameka kokotisa biso na 4e république te donc ane Kamere ayebi ke na changement ya constitution wana tokokota na 4e république mais Kamere atelemi alobi non soki tochange constitution yo kotisa biso na 4e république te voilà parce que Kamere ayebi soki tokoti na 4e république awa tokokisi prophétie ya Simon Kimbangu tokokisi prophétie ya William Mario Branham tokokisi prophétie ya Martin Luther tokokisi prophétie ya ancien président ghanéen Kwame Nkrumah nde na 4e république Congo ekozwa fondement oyo Congo ekovanda akokisi les 4 piliers oyo ezo représenter les 4 êtres vivants oyo ezo représenter les 4 points cardinaux oyo ezo représenter les 4 langues nationales sur les plans spirituels nde omoni Fatou Beton akei sikoyo na laki Mukamba précisément na Kananga mpona kokende sikoyo korenforcer le pouvoir ancestral ya chiffre 4 oyo tozobenga ye oyo Kabila boma bato bitumba ya kamwe na sako yo yebi kanyuka olingi kana loba oyo Kabila zo ya mwasi aluka zo ya mobali azo ya mobali te tina ya mwasi ndenge ezonga parce que bayebisaki ete soki ozwi kanyuka wana nyonso pouvoir ancestral na Congo ozwi totalité na yango okolongwa lisu na pouvoir te mais awa Tshisekedi azwi est-ce que réellement akolongwa na pouvoir lelo nalobi nde sika tokoya kozonga Fachi aza na mission nde omoni Kamere atali boye non ti poso akoti biso na 4e république akozwa pouvoir total akokokisa makambo nyonso akovanda na boumbu bakobenga ye Fachi Seko Kuku Ngwenzi wazabanga wana Mobutu me nazwika Fachi na place ya Mobutu na annexe
Yo yebi pouvoir wana. Chiffre 4 yebi yango. On se représenter les 4 langues nationales. Nayebi sakabino makambo. Il faut que vous ayez un nerf solide. Pour que vous ayez un makambo bien. Les noms de chiffre 4 ont représenté 4 langues nationales. Première langue nationale, les qui Congo. Il y a un cas sur le plan spirituel. Président Liboso Azaraki Mkongo. Joseph Kassabou Boye Azaraki Mkongo. Deuxième langue nationale, les Lingala. On a représenté la deuxième république. Et deuxième langue nationale, Lingala, président Païra, deuxième président, Asabe Lingala. Oh, tu as un combat, Mobutu, c'est Zabanga. Troisième pilier, troisième langue nationale, c'est Swahili. Deuxième troisième président, Azala Mouchaïli. Nous avons musée, le roi désiré aller. Na plan de spiritualité, nous avons dit que cette langue nationale, il y a 4 coquilles. Le col à Chiluba. Un président Moulouba, ce qui a coquille sa 4e fondement, a encore sur la 4e république. Nous avons dit Babandaki, Koye Bissabatu. Nous passons à Moulouba pouvoir être. A Konyatabine, le col à Bakayas. A Konyatabine. Nous avons dit qu'il faut comprendre ce que et ça, c'est la Siko, il faut utiliser force. Parce qu'il faut comprendre ce que Banguna, Bavande Bicho, Basi Basala Bicho, le système est côté, Bakote la Bicho na Bandako, Bakote la Bicho na Baveni, Baoccupant ma poste Yamine et Awa. Dernier la zone Sabino Boyan général, il y a 22 ans. Ndeo Moni Sikoyo, un général à 22e région militaire, na niveau ya Katanga, bakangiye, po na nini bakangiye, bakomi kosambisa, yezala ba policier, wo bakota ki na yebisa kibino, le général Edi Kapen, azo sala musala kitoko. Alobi mwana nyonso mama papa benda mwana na matoi makambo etali complot ya mboka bakota te nde omoni en général ya 22e région militaire ake kosala complot ye mutasimbaka mandoki ye mutabombaka mandoki ye e renforcer Katanga meti pwana atie ba AK-47 atie na ndako na ye privé azwi ba munition atie mais en général en fonction a sego ya Edi Kapen parce que Edi Kapen abelelaki alobaki ke oyo nyonso akokota na complicité oyo bakokanga ye na makambo etali o pona koluka kokwesa Katanga bakoboma ye nde omoni en général bakangi ba munition de guerre na ndako na ye privé ndenge tooloba boye lobi basambisaki ye et puis bakangi ye moko te bapolisier ebele oyo bazali na massacre jokande na brassage mixage bapolisier bakota en frac bapanza bango Kongo mobimba sikoyo biso ndenge bapanza bango Kongo mobimba tokosuka wapi bandeko na ngai ezosenga conscience ya moko na moko etelema lokola conscience ya bandeko na biso ya est de la république oyo batelemi mpona koprotéger intégrité territoriale na bango nde nazoyebisa bino sikoyo na est de la république opesi mwa azwi
Putulu ezali komata makala mazali kotikala. Le général Pacifique Masunzu atomboki na le général Bruno Mandef atomboki pe makasi bibembe ya masekite o bazo kufa kuna melikambo kokamwa Rwanda azo kufa munoko polele azo kamwa Kongo na yaki kosala nini mulongo ya basoda ya RDF bandimi basala repris bazonga na Rwanda soki kokufa Paul Kagame akende koboma bango kuna me bakufa na est de la République te conscience na bango esali ke na mita oyo Faci atelemi akomi koboma sa rekir na yebisaka bino Première guerre mondiale esilaki nani babomaka ba traître. Deuxième guerre mondiale babomaka pe ba traître. Lokola bango Paul Kagame Faci a invité Bitumba abeleli na monde mutakoyoka ete lelo Tshisekedi atelemi alobi oui oye koya eya masangu azokona bilanga azokona awa bateau de pêche ezokoma makambo eza koinda na Congo mobiba balancer opération récupérer tous les kuluna oyo babengi ndobo na est de la République et récupérer tous les Rwandais et récupérer toutes les localités oyo ezalaki occupées par M23. Lelo M23 bakomi konkima en débandade hélicoptère de guerre ezosumba avion de chasse ezosumba papa wezoleka kuna nde sango nayebisaka bino awa mwana nkoyi aza nkoyi nalobaka yango jour yango ngai kutu mpo na ngai napesi bravo na Paul Kagame ndenge akendaka na négociation te parce que soki Paul Kagame akendaka na négociation te balingaka balalisa biso ka pongi mpe bitumbo tolingai tobunda yango te lokola ye asabote mokonzi ya mboka nde sikoyo kopesa ke tobunda yoka ise ezalaki nani Faci Beton communauté internationale nde bakosaki Paul Kagame kokende te nde omoni akendaki te lelo Tshisekedi abloke bango ebobosana te président Joe Biden atelemi alobi ye avant quitter pouvoir il faut kende na Tshisekedi. Est-ce que bino ba congolais bondimi yango Tshisekedi akokende te bamata bakita bakozwa Tshisekedi te. Tshisekedi aza héros vivant. Tshisekedi akiti na Kananga 4 Sukhoi ezobatela Simon Kimbangu yo mona bibundeli 4 Sukhoi ezobatela Simon Kimbangu mama na protection weleki na gauche weleki na droite oye avance likolo liboso oye tika isi bolukaka sécurité lelo États-Unis d'Amérique akomi kotuna Tshisekedi azwi sécurité wana olingaki azala na banani olingaki azala na banani awa Tshisekedi azobunda ezala Sadek ezala Monisco bogumba mikila na bino bovanda twana tina na bino te ezala Sadek ezala Monisco ngonge koki oyo bana mboka batelema nde boyokaka le pouvoir ancestral oto obunda kuna na bankake yo ebika sonda
kake moko boye ka M23 kufi bane konanga na Kibumba M23 akufi na kake likambo akokamwa M23 akufi na kake mais yo veni na distraction to bimisi bitumba nyonso tous les sortes armement etika muke boyoka banjoi na banyoka na balion babima pe bokomona démonstration nano bomoni basoda mikuse te premier parisho basoda mikuse bakobima bomona bango e mundela kokoka te ana ebisi bino ba américain nyonso bayaki babunda poa ba polonien baleli na ki polonien baba ba américain baleli na anglais ba français baleli na français na ebisaka bino mukolango bokozanga nzela kokimela epuis ndenge bazawa totie bango deya na eto mutakobima te bila ya 48 heures 846 morts wana eza effectif ya basoda est-ce que réellement bayebi so bongo est-ce que réellement 846 morts wana eza ya solo po etebi armée eutilisaka 10%. Mais yo vani na distraction ndenge kaka nayebisaka bino mwana mboka Cédric azolela mpe azoloba nakosenga na bino bandeko nanga bopartage mission bolaike boeme mwana mboka Cédric azolela mpe azoloba parce que notre nation est en danger. Lokola nation na biso eza na danger ekosenga conscience ya mwana nyonso ya mboka tozala wana biso likolo ya lisu mwana mboka Cédric asuki na pesi bino nyonso ba joyeux Noël bonne fête na mabota na bino na bandako na bino ba congolais nyonso de père et de mère Nzambe alola abatela moko na moko yezalaki motinda mitepe mwa nzete kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpo na kobikisa mboka Kongo Nzambe alola Nzambe ya bakoko abatela moko na moko bisika nyonso bozwami me bosunga mwana mboka Cédric bopartage émission bolike boaime mpo na koprotege live na biso. Merci. Ciao. Alobi oui. Oye koya eya. Masangu azokona. Bilanga azokona. Awa bateau de pêche ezokoma. Makambo eza koinda. Na Congo mobiba balancer opération récupérer tous les kuluna. Oyo babengi ndobo. Na est de la République et récupérer tous les Rwandais. Et récupérer toutes les localités où qui occupées par M23. Lelo M23, bakomi konkima en débandade. Hélicoptère de guerre, Ezo Sumba, avion de chasse, Ezo Sumba, papa, Wezo le Kakuna, Ndesamu, na yebi sakabino awa. Mwana nkoya zankoi na lobaka yango jour yango ngai kutu pona ngai na pesi bravo na Paul Kagame ndenge akendaka na négociation te parce que soki Paul Kagame akendaka na négociation te balingaka balalisa biso ka pongi pe bitumbo to ngai to bundango te lokola ye asabote mokonzi ya mboka nde sikoyo kopesa ke to bunda yoka isezalaki na Pati Beton communauté internationale nde bakosaki Paul Kagame kokende te nde omoni akendaki te lelo Tshisekedi abloke bango ebobosana te président Joe Biden atelemi alobi ye avant quitter pouvoir il faut que na Tshisekedi. Est-ce que bino ba Congolais bondimi yango Tshisekedi akokende te ba mataba kita
bakozwa Tshisekedi te. Tshisekedi aza héros vivant. Tshisekedi akiti na Kananga. 4 Sukhoi ezobatela Simon Kimbangu. Yo mona bibundeli. 4 Sukhoi ezobatela Simon Kimbangu. Mama na protection. Ouais les qui na gauche, ouais les qui na droite, ouais avancer likolo, liboso ouais tika ici. Bon lukaka sécurité. Les États-Unis d'Amérique comme Kotuna, tu sais qu'il y a une sécurité wa. Olinga gazana banane. Olinga gazana banane. Awa tu sais qu'il y a zobunda, ezala Sadek. Ezala Monisco, Bogumba Mikila Nabino Bovanda, Toana Tina Nabino Te, Ezala Sadek, Ezala Monisco, Mbonge Koki Oyobana Mboka Batelema, Ndeboyo Kaka le pouvoir ancestral, Oto Bunda Kunana Bankake, Yoebi Kasonda, Yoebi Kasonda. Kake moko boye ka M23 kufi. Bane kolanga na Kibumba M23 kufi na Kake. Bikamwa kokamwa M23 akufi na Kake. Mais yo veni na distraction. Tobi misi bitumba nyonso tous les sortes d'armement. Etika muke boyo kabanjoi na banyoka na balion. Babima. Pebo komona démonstration nano bomoni basoda mikusete. Premier parisho basoda mikuse bakobima bomona bango e mundela kokokate ana ebisi bino ba américain yonso bayaki babunda poa ba polonien baleli na ki polonien baba ba américain baleli na anglais ba français baleli na français na ebisaka bino mukolango bokozanga nzela kokimela et puis ndenge bazawa toche bango de na eto mutako bimate bila ya 48 heures 846 morts wana eza effectif ya basoda. Est-ce que réellement bayebi shobongo? Est-ce que réellement 846 morts wana eza solo pour être bien armé et utiliser 10%? Mais yo vani na distraction. Nenga kaka na yebisaka bino. Mwana mboka Cédric azolela. Pe azoloba. Na kosenga na bino bandeko nanga bo partager mission. Bo like, bo aimer. Mwana mboka Cédric azolela pe azoloba. Parce que notre nation est en danger. Le col la nation na biso eza na danger et kosenga conscience ya mwana nyonso ya mboka tozala wana liso likolo ya liso. Mwana mboka Cédric Asuki na pesi bino nyonso ba joyeux Noël, bonne fête na mabota na bino na bandako na bino ba congolais nyonso de père et de mère. Nzambe alola abatela moko na moko. Yezala ki motinda mitepe mwanzete kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpona kobikisa mboka Kongo. Nzambe alola Nzambe abakoko abatela moko na moko bisika nyonso bozwami me bosunga mwana mboka Cédric bo partager émission bo like bo aimer mpona ko protéger live na biso. Merci, ciao.